Senga. Oh. Au moins, on a un oyo katam sous batata ningi zara ningi par exemple bataki réunion banda 15h. Bam sous ningi zara retard à 17h oh bino sokuba lubi que tu banda ya bino nous allons kaka bati ya kuyaka l'état. Voilà. Na biloko lokola ke no yibisa tate ne o ngana dinga bio nyose utakulu. Ngas wesko bat bakasa yo no tate ne o zo le bendo ko finga orete. Ezane parmi ba père wana. Voilà. Vous pensez combien là peut balobi no bongo? E ba ndeni. Ngana balobi no za pour mutubo. Na neni ngana oza mutu parce base de quoi? OK. Ah bon, je sais pas pour nous lobana âge ou pour batu baleki ngana ba âge ba ça makamana. Ah mais oui. Ba romona na baonga na sengle mais na longol na sengle torsini non. Voilà. Et c'est là qu'on a une rencontre ya yo na président Videloin, président Charlie Videloin. Ah, le circonstance nini. Pour beaucoup matina des gros beaucoup makawana ba monike ba moni Soudiata ba moni Videloin ceux qui bozate donc mystique. Non, vraiment wana aza parmi ba idole nanga. Aza parmi ba idole nanga. Bakulu tutu ba acceptanga na facilité ba vetito o ezaki ke no biso to landa totala obim o vetito nga bano ke fanda bena pembe na parcelle na bango na makala wana na talega ndenga obima bon ils appellent un bateau basala bon pour la flatterie. Si, il y a des flatteurs. Ah il y a bon? des flatteurs o ezaki même yo moko zolo no yebi yango tant que journaliste o yebi yango ya biso to eza na batu mususu o ezaki yaza wana ko asanjola ka kembela ka ke azanga na ba film te oh mais wana sko ozo bebisa nde musala na yo o bebisa musala na yo pourtant yo zwa ka initiative ya osala musala oyo place ozalaka wana muto yo zo sanjola zo kembela wana tant so azalaka te ayebaka pété que vous recrutez. Très bien. Ce qui est commis à genre qui ce qui monte à long à qui pour jouer parce que monsieur est commis à bâtir mais on est assaut professionnel. Très bien. Discipline yakala na ya lelo au préféré nini? Yakala. Pourquoi yakala? Nazana doit on manquer mukolo. Pourquoi yakala? Yamana bit nazana doit on manquer mukolo respecté. Bon ya lelo. Non, manque mais comment l'on facile. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre chaîne, notre chaîne Haute Bastille et sur notre émission. Vous avez droit de savoir. Voilà, pour rappeler Bino, vous avez le droit de savoir. Le lot est comme bongo et pas yangai ou yabino. Bon, la souka et masmoui songi, autrement dit, il gère de tous. Voilà, mesdames et messieurs, le lot n'a pas fait un côté, donc en décalé, mais c'est un peu le banda. Makaba paide ezalakanda oyo epambola malade na plateau na ngai ya lelo naza bongo na Tonsu. Voilà, donc on a comme ya Soudiata Maniata tozana ala kati ya plateau tozo vanda tozo sala analyse tozo solola na yebi no boyebi na kati ya Haute Bastille tolingaka mingi ko solola cinéma congolais parce que tozala ka bongo ba amoureux na ba amoureuse ya cinéma congolais elongo na ba abonné na biso et merci beaucoup na ba abonné na biso oyo bopona chaîne na biso lokola chaîne favori na bino que Dieu vous bénisse. Et dans cette occasion, je tiens à remercier notre manager d'Elix, Papa Tigre depuis Texas, en tout cas, que Dieu vous bénisse, et pourquoi pas à notre coordonnatrice Darling Love CPI, que Dieu te bénisse aussi. Merci beaucoup, Nababa Junior, il y a Londres, il y a États-Unis, il y a Ukraine, Tobo ça va péter, mini vraiment, Nakati, il y a Royaume-Uni, voilà, Tokiti, les sous-sous-toqués, Naba Jérusalem, Naba Bethlehem, en tout cas, que Dieu vous bénisse, Nakati, Kinshasa, Namoni Bongo,
maman Gina Mabiala bon na Londres na moni bon la maman chérie côté pour la Belgique na moni Mami Dadina. En tout cas merci beaucoup na mon bien chérie pour aller super et bon week-end à tous. Voilà, prenez vos positions parce que ça va barder. Bonjour Tonzo. Bonjour Yachacha. Bonjour on a Bandero sur occasion pour occasion au Talabiso partout dans le monde donc Nazali Bosso merci. Bon retour au pays. Hein. Merci beaucoup. Merci. Mais on a pas Dubaï et ça déjà donc ils ont Dubaï déjà. Vraiment. C'est juste un petit déplacement par rapport à Yamoussala. Par rapport à Yamoussala parce que parmi les rares artistes où ils déplacent à déplacer. Donc à l'occasion de l'autre côté, au Bigarabo, Nakende Gakabo. Les gens n'ont pas ma bête parce que on ne sait pas où ils na que je n'ai pas repos quelque part. Mais au moins que na préféré Rami Ngai à accompagner na Moussala pour y baxer sous le moment. En tout cas, merci beaucoup bien réfléchi. Hein, bon, vraiment, ceux qui ont appelé à qu'on a dit non sous et vous allez vraiment quitter makasi. Dans ce deux mais que solo lana nos carrière na yo, dans ce banda wapi, évoluer wapi, qui nous a dit. Vraiment carrière na yo ti mo musika, na meka un peu plus ça m'a détaillé moi bien dans l'émission sous tout ça là. Avant. Mais pour nous répéter moi bref, carrière mais vraiment puisque tu demandes des carrières même pas sous le robot. Fils aîné à 20 ans. Déjà on a été déjà. Donc tout déjà mon musique na évolution les lots on peut savoir rapide tout banaï na pas quartier avant pas quartier et Nazareth qui est moi chouchou il y a pas professeur il y a pas sango na bien école tout l'école catholique voilà ceux qui événement mauvais allés Nazareth parmi bateau que babane ko solliciter tant que élève à quatre écoles de façon que tout mais un peu qu'on prester devant bateau tu es kokumba musalambo na kati ba quartier ba ko ba quartier botami pour moi na mona bombo ba natif penza oyo tu ebi ba ya na bisu belelo wa ba papa ko ba ba misala tu ebi wa ba mama loso voilà tu ebi wa ba pasteur patron ba pea sonam kulitanga delta force donc ça est belé ba mirailler ça donc vraiment basé belé donc tout continue à groupe ba quartier wana puis après à un moment donné et puis là ceux qui sont sur quartier des jeunes lignes des lignes tout ça il n'a pas tout monde comme on installe avec kozwa pour qu'il y ait maman groupe la maman par exemple après ça je suis motoméque un peu pour évoluer voilà ceux qui n'ont pas la bonne mémoire par exemple je crois qu'il y a 98 97 donc 98 97 le ça la peu près une année ou 2 ans comme ça mais ce que tu es comme ça école d'art na président Zico na 99 ouais na président Zikura tu es comme une école d'art tu évolues ensemble ya fioti ngoma pa yo découvrir na kuna na kati ne ayeko benda ngaso na mona nzonzi pour que lelo mokili mobimba ba reconnaître que non ce qu'on a mon coupé à Zalaka donc voilà jusqu'aujourd'hui tout avons évolué mais et ça là ndenge ni là ni karabou est-ce que bandaka ko jouer ne kaka na ki papa to bandaka ko jouer le rôle la jeune normal tout le monde a émissionné ka ba pesa ba rôle de mécana vraiment chose grave vers moi puisque non pe na ibati oh depuis école primaire babande kutsama zara parents ya baninga depuis école primaire et puis ça avec no yo zara papa na ye vous comprenez moi ba sénète c'est ba classe nini zara mais faut nos zara toujours papa ya baninga mais pendant que vous avez la génération oui oui donc faut ba tchangaka parents ya collègue nanga moko OK que no mwana kimi classe yo papa il faut
donc babilo moi ndenge wana et après yo sala ki tangu toza ko évoluer na toye kokota na kati ya ba groupe ba quartier d'ailleurs na kati ya avenue na biso na quartier na biso tozaka na partie moko boye bato bande ba ezalaki ba partie mo ba papa bazalaka moi trop pour que na cité kombote donc nga nazalaki parmi bano na bande koya ko visiter bango so ba osala ba réunion na bango po yo kande ba papa nayebi pe kutu te donc nayebi pe kutu te donc ebando ozala neti eloni nango ebando pusenga omwana koya wana oyoka ntango mosusu batata na ndenge ezalaka ndenge par exemple batiaki réunion ebanda 15 heures bamisusu ndenge ezalaka retard aye 17 heures oyo mosusu azokanga bino soko balubi ke tubanda avoa bino nozalaka kaka bato ya kuyaka leta na biloko oyo okola keno ayibisa tate ne yo nga nalingaka biloko nyonso euta kuna owesiko bato bakanisaki ono tate ne yo ozoloba ozokofinga eza nde parmi bapere wana ezalaki papa moko ezalaki ta mosusu aye koluka moninga ne aza te akuti bana bo loyibisa tate ni bino ngai nalekaki bon mama ne yo bino aza siko osentir façon ezomimele nio donc voilà donc ebanda bongo nde kulutu moko ayaki kooriente nga totie yango mpenza na nini ti lelo oyo esala mpe ndenge esali lelo ekomaki ata okangi misu donc obimisa ngo na facilité donc voilà en tout cas tozo koévolue maleme avec Sudi ata maniata tonsu rôle nini oyo ezaki bapesi rôle wana oboya kozouer yango et puis ozalaka soki ofandi oregretaka nango? Non, jusqu'à présent nanu na regretté rôle te non na regretté rôle te et puis naboyaka rôle te naboyaka rôle te puisque nga naza bon je ne sais pas si on a un artiste professionnel tout na artiste nini pour vrai artiste a incarnaka lukande basala correction par rapport ya oyo pesité voilà que yo oboya rôle te o nga na osala ngote te wana vraiment oza susu professionnel te très bien nga so bapesi nga rôle d'ailleurs nalingaka kutu baexplike nga avant rôle na nga pour que nayeba même par rapport à rôle oyo bapesi nga comment nakoki kokei nango ozomona wana selon réflexion na nga nayebi te soki bamista mosusu mpe baresonaka bongo donc nga ezalaka vraimen bongo nanu naboya rôle te mais nayebi pete soki ta mosusu na oboyaka rôle nayebi te nayebi te puisque toza bato na oloba te ke o non nakoboya te tout ça non nayebi te nini oyo ta mosusu ebongisami lobi tolobi wana ke nakuti na circonstance yango te yo fosala rôle nabi te nga rôle na osango au moins oyo nakoloba ngo boye rôle ke nolongola chemise na kati ya télé tikala torse ni là je ne peux pas. Là vraiment je ne peux pas donc bakomona na baonga na single mais na longoli na single torse ni non voilà et ça la ndenge nini rencontre ya yo na président Vie de Loin président Charlie Vie de Loin le circonstance nini po boko matina de gros boko makaona ba monike ba moni Sudi ata ba moni Vie de Loin soki bozate donc mystique. Non, vraiment, wana aza parmi ba idole nanga, aza parmi ba idole nanga, c'est mon grand frère chéri. Donc nalingaki tellement mingi, nalingaki trop ya Charlie Nongi parce à otalanga ba mbote na ye. Bon, nga tangu Vie de Loin azo vibrer makasi na Chic Choc Loyenge. D'ailleurs nga artiste tout ou jouer bien comme un fanatique là. OK. Faut natala soit zate pour nous appeler fanatique après ça sobe. So donc il faut natala ino a robanda bien suka na ngo loko ni na ngo bimisa. Da yango na ndesi ko ba place nga siko na le la rande yango. En tout cas. Donc tant azo vibrer na Chic Choc Loyenge place nga na zalaki. Ezaki pe parmi ba ambition nga na bi
vu oninga kendaka boye un jour soto tutani ekosapela oko moko wana vraiment nga moko boya na rêve avant to jouer scène moko azali akulu to ntango mosusu tobandeki na biso komonana maintenant tozwa te maintenant tozwa te ntango naotala ye même na banzonzingi na bamoscovitch wana na banini babiloko mosusu asala siko na bi place oyo nga sikoyo napesi boye wana sikoyo nga sikoyo na réseau na yango kokutana yanga na ye ezalaka na filme moko ya Fioti Ngoma moto adirija yango ezalaka ya Lolo Swami soki nabosani te entre ya Lolo Swami ou bien kulutu na biso JC Mabala baproducteur na biso oyo baza parmi baproducteur oyo babimisinga totona yango na Lemba nga nazwaka noko ya Vie Shaba pe ya Sonam nga nazwaka noko na ye video no azwaka papa ya sœur na biso Spaghetti bambote na ye place azali na Europe kuna donc première rencontre ya nga na scène place oyo kulutu na nga video la akata même scène akata scène parce que amona abeta biloko moko so abeti boye nga siko na kano na kiti na tolo na 2 ans mpena na genou na centre vakata scène abi coupé c'est wana kulutu na biso mwa akufa ya antenne nani abandaki as réalisateur nani na bosani kombo na ye ayebisi coupé apesi nga mbote abi omoni nga na pusani fanda ouais donc bénédiction apesa nga yango wana en plein tournage ayebisi nga abi vraiment ezali kutu ya forcé te nga na pusani fanda kotaka wana pendant qu'il y a fina yo nde baninga mosusu bazalaka ye lokola ye boye ngai donc yo jouer na nga te aminiminise yo te mais apusi yo peno fanda déjà ngai grâce wana nzambe asala ye nga puisque nazalaki déjà mpe nazalaka aimé na bakulutu na nga et puis bato balinganga avant na ye na nzonzini déjà na kati ya groupe Zibura babiloko tosala wana nazali déjà aimé pa baprésident ebele baprésident Masumu baprésident Lombe baprésident Masasi bamama na biso alinga bato donc nazala déjà aimé peut-être occasion ya kojouer na bango ezalaka te mais ntango sikoyo ya Fioti aye opesa nga grâce wana aye osala nga grâce wana de façon ke na jouer na bakulutu wana bamama alinga bameme scène bapapa Shaba donc etombe sikoyo video aza na kati tobeta sikoyo même scène donc nayebisi yo ezalaki bien depuis wana bakulutu tu baacceptanga na facilité bavetito oyo ezalaki ke na biso toolanda totala po vetito nga na bandoki efanda bena pembe na parcelle na bango na makala wana nataleka ndenge obima bon si la vie si oui ezali vraiment ke no jolas il faut namona ye kaka donc voilà etant on a joué grâce ya ojouer na bango yango na remixaka nzambe tout le temps puisque lelo pe toza na bandeko mosusu ndenge uti olobaki no bo bamisusu baetufe bato nga mona yango ezaki nabengango nini moto aza sire na ye moko te aza sire na oyo azosala te omona elelo oyo bato lokola bakulutu na biso masasika bafo tobwakelaka bango bafleur tout le temps tant tolamuka tosambela toyebisa nzambe apambolaka bango mpe lokola baza toujours en vie puisque tant totala basene ya mwana azolesa mwana babiloko j'espère que ntango wana ntango mosusu Charlène bozalaki nini te voilà omona sikoyo omona wana nazalaka ya solo nazalaka na 20 asirana nayebi te donc voilà donc omona ke tozwi sikoyo occasion ya kojouer na bango bameme scène eti lelo baopesa kaka bilengi donc eza facile te omona jeune moko abimi oyo etufe ye
neti lelo nga betelaka frère na biso Yanga Fier Bambote bravo si na betelaka ba bravo puisque vu que azana lito ya royoka azokende aosamusana voilà. Voilà, tant sous le quoi tu beti ka appelle solo ya kusangana na bandeko to beta lisulu solo ya nzonjing. Nakala ezaki nzonjing sikoyo ekomi YouTube. Différence nini eza entre nzonjing na YouTube? Mais même YouTube toujours ça s'appelle nzonjing. OK. Eza na mais ba avantage ezalaki na nzonjing na ba avantage eza na YouTube. Bon, YouTube, les autres, ils ont comme côté kabiso partout dans le monde. Na moyen moko boeza ya facile hein. OK. Mutarota la biso par téléphone naie, mutarota la biso partout. Ozomona. Kala ponga na bandi na ba VHS. Na ba TV diko aussi. Ouais, na ba VHS, na ba cassette vraiment ba VHS wana. Ezalaki un peu moins compliqué hein. Et puis série wana ba producteur ya temps wana ba bandai pe kozwa ba acteur visualité. OK. Donc il faut vraiment déjà acteur moko ozo convaincre déjà mitema ya bato. Yango ngai na yebisaka na bandeko nanga to négligeara pe ba groupe na biso o toza na ngoti o tozo sala lelo ke ono na jouaka na Lisboy, o na jouaka na Sinark, o na jouaka na groupe Intel, to négliger yango ti parce que ngana za parmi ba fruits o na bimi na kata ba groupe wana o ba tali na télé ba apprécier nga ba lobi ke non le fiot zula biso mutu. Très bien. Ozomona. Donc eza bien Kala bien que même bas salaire eza pe sunde mon côté voilà. Pour que les aki penda producteur bo solo li boyokani caché esili tant aussi si musala ba futi yo caché na yo bien que moment moko na ba producteur mso comment payer tant mso robenda na mais oui eza ba réalité musala ya réalité comme là on paye trop même trop même suspect otiki la ba pe ba mbongo donc eza réalité ya musala toko boya yango te yango pe mutu sala biso lelo toko ma otuza très bien donc voilà donc Kala ezaki pe na valeur mo boye mosusu artiste oza valoriser voilà bien que valeur ya lelo ekoki kokukana na oyo ezalaki Kala te parce que lelo moi innovation moko boye pe ekoti voilà technologie ndenge ezo changer yango eboti biso nyonso tokoma pe ba patron OK na bandenge na biso chacun de nous peut-être a créé entreprise na ye donc voilà mais au moins que Kala na théâtre en open net banda ko sala ezara pe na ba discipline mosusu par rapport à lelo. OK discipline ya Kala na ya lelo au préféré nini ya Kala pourquoi ya Kala nazana droit on manquer mukolo te pourquoi ya Kala yango na bit nazana droit on manquer mukolo respecté bon ya lelo non manque me comment nango facile puisque tozana ba téléphone il suffit mutu mususu alobi ke no oyo ya lekinga nini lelo eza ndenga téléphone il suffit ka tie liboso boye akobimisa oyo nyonso aza oyo eza na motema na ye et puis publier tout ça na facilité genre manquement wana tu vois mais or que Kala ezalaki mpe vraiment yebisanga nanu ebande nini on manque mutu ok Chine pour ba dupliquer yango na ba CD ou bien na ba nipi kono kabola ba to dende o mona donc c'est un peu différent c'est un peu différent na lelo ndenge technologie lelo échanger to comme na ba facilité par téléphone to tourner même film à théâtre donc Kala ezaki bongo te donc voilà donc yango na lobi ki na préféré Kala pour Kalezaki na ba respect baleki vis-à-vis ya mikolo mikolo vis-à-vis ya baleki po lelo même pe l'équipe a manqué mukolo faut yo moko pe mukolo o pesa tam so accès yango et puis faut otuka leki wana tam so lobi na nini c'est pas dit que kozala leki ngelo ba ke
accepter tout. Voilà. Et pour monter ma paix, sous cacao, ton paix. Donc, monter mes souki. Monter mes souki. Voilà. Et comme on peut déjà, moi, na muke moi, ya souki si on peut monter mon lobina bimisa kaka. Te mengande ko bimisa. Non. Non, ko bimisa non. Tous en amité ma oyo. Na ebite so ituzaki ata 3 ou 4 na ebite so elingeza ndeni. Puisque ngamu de nature na ebi na ntino banana o manke mukolo koma. OK. Chiko comment na opesa accès et pas ya ndeko o peut-être aza moins âgé kinga a mankenga. Ce qui a mankenga peut-être ngamu ko na derotaki par les kamomoko boye. Mais nazaka na facilité o senga mutu pardon, so ngamu ko consciemment na yebike na blessé mutu. Donc nazaka na facilité wana o. Tobeta kaka lisolo ya respect tomoni bongo mama étoile akendaki ko jouer et pas ndeko na biso sila waza collègue na bino ya cinéma en plein tournage na necessité mais maman étoile aleki na télé po ya ko s'adresser na ba journaliste ba chroniqueur na ba chroniqueuse ke batika ko manquer parce que message ya maman étoile ezaki bongo consolidis bandeko balandi batika ko manka ka ba artiste comédien respect parce que tant bozo manquer bozala rara na posa na biso mais et s'enflammer et boti mabe lelo o bandeko msusu na bandeko na bino msusu ya cinéma baye ko s'attaquer na maman étoile na bité ceux qui otala ki yango to ekomela ki opena mato et sala ki ondengeni. Bon kolanda émission mobimba non moi que moi pas option puisque tous en akata monde dans internet moi pas option na yoki selon que il paraît que ndenge sert na biso étoile akendaki ko jouer na SB il paraît que esali soki mais ngana koloba soki ke li bongo za mabe soki ke li bongo za mabe nakobana nous répondre par rapport à loko lobi ke ba journaliste soki ndeni bon biso ba artiste tous a peine besoin na bino voilà comme bino pe vous avez besoin na biso pour na ba information de façon que musala na bino pe et mon sama na miso batuke bo sala musala mais d'autre part sans bino biso to sape musala na biso zomona excusez nga na koloba yango tant sous devant télé boye na émission na yo nga na zalaka pas trop ba émission po soki surtout sur na zana information ti bon no yeb sanga na yo le ka émission po non lo bani voilà au moins neti do yeboye très bien madame Darling abenga yalbiki no yaka non tout solo la na biso tout ça fait longtemps banini ba émission mo na raté tout ça banini bon OK d'accord to na rolukana disposer temps tout sur la peine na bandeko mususu pe bazala na besoin ya romona nga pe boye voilà donc c'est pour cela au moninga naza devabino mais soki naza na une information mo boité ya roloba tout ni na yo sani beaucoup plus nga ba œuvre na nga sur scène de batu bacha yangoka donc voilà ce qui est commis à genre qui ce qui mutu long a que jouer place musu est commis à bâtir ma wana za sous professionnel très bien c'est pour cela moni ba biso ba oyo na ebiti ce qui genre mon peut pas bon ko la biso j'étais Sundiata avant et je suis Sundiata hein très bien sans ba parti pris ezala lelo OK ce ko yebisanga mutu lokola nga na koma na parti pris pour base de quoi je suis simple acteur oezaki na yiba pesinga rôle nanga na incarner sili na ki comme kuna pe bazana besoin nanga alors je n'ai pas le temps ya roloba que non je suis derrière un tel pour flatter non ils appellent un bateau basala bon pour la flatterie si il y a des flatteurs ah il y a bon des flatteurs oezaki même yo mo kozolo bano ye bien ngo tant que journaliste ye bien ngo ya biso to eza na batu mususu ezaki ya zawana ko asanjola ka kembela ka ke azanga na ba film te oh mais wana sko ozo bebisa nde musala na yo o bebisa musala na yo pourtant yo zwa ka initiative ya osala musala oyo
place aux alaka wana moto yozo sanjolo zo kembela wana tant soit zalaka te ayebaka pété ke bokutana. Très bien. Zala professionnel yaka sala musala na yo dans le calme ou le jus pata na yo otena poche okenda ko vivre et c'est tout. Ya okoma na ndenge ke no et même abiso tina ba division c'est pour cela monique yoza ko aboutir na elo côté. Donc voilà. Donc sur les alaki ya ba ndenge wana eza penda bien mingi tenga na conseiller ba sœur nanga ba frère nanga tous ala ba professionnel. Pour eza tant tout ça la scénario artère nyon soazati. Au sang tant sous yo moko ou bien tant sous vous deux personnes ou trois personnes vous en bo ça scénario. Beaucoup bengande batu so bo sisi scénario. Voilà. Ce que place ngana za bat basala scénario na bonga na éviter. Batali ke rôle il faut penato attention. Voilà. Ce qu'on ngana ba kena na koyate. Mabe. Ce que ya mabe muso ezo ko mal susu po anini. Pour la nini to. Po ba moni ke no ngana o to sorola ka. Voilà. Bango ba bi ke no o te. Aye ba sola na c'est que o changa mutualité sur base de quoi? En tout cas. Na nga futa nga chaque fin du mois. Vous c'est comme là on peut balobi no bongo. E ba ndeni. Ngana balobi no za pour mutu boy. Na ndeni ngana oza mutu pas sur base de quoi? OK. Ah bon, je sais pas pour nous le na âge ou te pour batu baleki ngana ba âge ba ça makamana ça. Ah mais oui. En tout cas, batu baleki ngana ba âge ba ça makamana ba ça bon pour so les aki tant susu batu baleki na sina ngana lo ba âge. Voilà. Donc bon, c'est important mais net nga. Je n'ai pas le temps. Hein, il y a pour quémander. Par rapport qu'il faut bachanga. Faut na zala ndenge mo na pe sa position mo non. Ngala za artère tout le monde. OK. Ici ka oba komi scénario na bango. Ba monique na profil oyo to benga Sundiata à intervenir. Nakoya suki na zana tananga. Na sali musa nanga calmement. Na siminzela na ki. Voilà. Voilà, merci beaucoup Tozo Kende Malembe vers la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Tansu Toutai Komo na Nambula Eleki Bauti ko nommé Ndeko Oyabino Sernayo Syria Batunion sur le cinéma congolais va nommer meilleur scénariste il y a Afrique centrale Madame Belvi Kandi. Tant au monaki et Lokowana et Salaki Ondengeni en tant qu'artiste. Bon, sans ignorance, na mon agité. OK. Mais écouzala bien. Et puis, na robeta ba bravo. Voilà. Ceux qui, même Libanda, bazo reconnaître savoir na biso. Puisque Libanda wana, lelo po ba koma ko nommer biso. Beaucoup plus, ba s'inspira awa. OK. Na Congo, na cinéma congolais. Autrement dit, tu benga maboke, ndenge kalabata. OK. Zomona. Très bien. Et ce qui libanda lelo, biso pe to koma na idée ya kwa envier bango, ndenge bango babanda kwa envier biso. Et libanda wana lelo zo reconnaître savoir ya ba artiste congolais na biso. Ah mais c'est à féliciter. Voilà. C'est à féliciter. Nga moko naza awa, j'étais présenté na festival moko Aruna. OK. Na Gabon. J'étais le seul Congolais. On a zagi na drapeau na nga ya Congo. OK. Ba Brazzaville bazaki bango moko ba Malien bani bazaki wana nga na zaki wana. Gloire à Dieu. Français Lingala. Et puis français Bordeaux. C'est comme français Bordeaux les là on m'avait. Donc français mélangé. En tout cas. D'ailleurs c'était bien. Voilà. Nazwaki je crois ce que belé 7 minutes. 7 minutes sur scène. Au lieu de 10 minutes. OK. Au lieu de 10 minutes, nazwaki 7 minutes sur scène. Wana ozaki na kobanga to ndenge ni to. Nazwaki 2 jours. Les premiers jours, nazwaki déjà nazwaki na un peu moi na ba stress. Na moi ba stress puisque batum susu to kutani wana on se connaît pas. Voilà.
nasepelaki na fille moko exaucé à Brazzaville. Vraiment fanatique nanga. Exaucé et puis na Mr moko komune ki mangazaki animateur wana tout ça banini donc présentateur. Vraiment fanatique nanga yé azaki de Gabonais donc fanatique nanga pas possible. Donc premier jour on nga mona mona indire que na prestaki bien te or que bango zaki wow. Ah bon? Et maintenant le deuxième jour kolonga hôtel tiko ki na salle. Tuzaki na mimoko autaki Angola. Tuzaki na mimoko autaki Angola. Na pesi mbote soka otalanga. Yinda pesa nga kanda. Oh. Bino boye popo sepe on pesa so kanda. Yinda pesa nga kanda avant mata la scène. OK. Donc à déconcentrer nga. Mais tant on a mati sur scène, français Bordeaux bimene yo. Catastrophe. Voilà. Et puis souka nango na yaki kwa animer batu na ba chanson na biso ya na batie nzembo fali, batie nzembo ya fere, ba yo otia nzembo moko bo ya rumba moko boye. Rumba ngo za en français, je crois ba Brazzaville ba c'était vraiment bien. Et puis tant on a bien scène vraiment. D'ailleurs, quand on a une coulisse, tout le monde a yambinga. OK. Vraiment, c'était bien. En tout cas, vraiment félicitations. Donc, merci beaucoup. Au moins, net babilo roana. Eza babilo koyo. Faut te féliciter à Rabatou. Très bien. Ce qui mboka mususu bazo reconnaître biso. Na auto sala. Ya on a conseillé, on a profité même na conseiller même bande konanga, même des tout jouer, na tout jouer, tetika tout jouer ka zaka, que non na ke na jouer mbongo na na tire poche na ke, non incarner rôle. OK. Incarner penda rôle na yo ba pesio pour rôle amuke na cinéma zaraté. Ah. Zaraté. Rôle amuke na cinéma zaraté. Ngasi na joie papa ya Vetito. Premier tableau ya filmé. Malade et puis na kufi. Bafutinga $450. Quand na premier tableau. Ka scène moko na bafutinga $450. Na joué papa ya Vetito. Donc rôle nangeza yeka iwana. Premier tableau ya filmé et puis na kufi. Continuité tikalisko ya ba Vetito na batu chouchou. Je comprends. Bafutinga $450. Ne ba TV nanga producteur tout matumono kenda wa PV. Des producteurs marquants on a vu ka ewana. Bon, te ka ewana ti. Mais au moins qu'il y a respect. Bon, regretter vraiment. Non, respect artiste. Respect artiste. Ne tolo ne na lobelo ko na, c'est pas dit que ils ont mutumo OK jouer place mo jouer ka rôle moi yo déposer lettre. Et puis bazwa tant suba fouté. Bon, les causes en qui va foutre $100. Naïbi a quelques-uns, barossa et le quoi. Mais quand le cinéma. Si. Nathan Lelo, vas-y. Net a commencé par moi-même. Et narossa on peut pas. Ah, c'est que ngape noroya. Tu es journaliste. C'est la jour. Ngape zara figura kaka. Non. C'est la jour où nous avons un rôle et moi il y a Moutou. Parce que dans un film, je suis fan na plateau à expliquer l'histoire. Non, dévoiler tes pour les langues. OK. Là, les jours en Moscou, il y a nous faut $20. Voilà. En tout cas, tu vas dire yo moko et puis na soko salango. Non, batu bazali, lelo o batu bazo sala fierté ya cinéma na biso congolais baza ebele, baza penze belé. Alors pour citer pas le nom, c'est pour ce mot na lobi ngamoko et les restes pe bazali oyo bayebi valeur ya moto ba bengsi. Voilà. Et là on a pe batu batena compte na ngoti. Ba inviter nga na film moko ba invité pe ndeko moko boy na film moko malgré succès na ye. OK. Malgré succès na ye. Mais présence na kati ya film wana. Eza pe nde mususu malgré succès ya mutu wana zana succès. OK. Mais ngape na nde mususu za quoi ngana masasi. Tout ça la différence hein. Voilà. Mais puis surtout ba benga so ba artère. Artère, OK. Mais tout ça la différence. Il faut ça aussi il faut connaître ça. OK.
ozomona donc voilà soto bito no sola to pesa na détail en tout cas na ba artiste so passe no fana ba no rompe ce secours oui c'est ça chance no ngana zo yango wana ba senanga musana sala c'est ça. En tout cas, vraiment, dans son carrière, film nini, où est-ce la question au talo bité, où est-ce meilleur film à vie nangai. Soit open za te film oyo vraiment yango des films favoris na yo. Oui, oui, na tourné ma film belé. Na tourné ma film belé, preuve année miso na ba titre to e baraté. Oh, pe ça les meilleurs. Ah, ngana linga repé ça ba mes meilleurs na ma film nyonso. Il suffit que ba benginga ba expliquer nga rôle nanga Nathalie yango na ba ligne nanga façon pour n'expliquer batu eloko moko ndeto jouaka chaque film ezaka na ba ndenge nango ya kokende bobenga kino naza papa moko responsable naza na ba immeuble naza na ba jeep naza ba nini. Il faut savoir que bien que non là ta costume classique tout ça là nako pesa qui tonton sous au bat baozi la na sentinelle te voilà na o pesa pe qui tonton sous au bat baozi la na muta poussouté on comprend très bien donc c'est différent et c'est pour cela chaque film mutu alingaka pesa des meilleurs ya film wana ya rôle wana ndemisa je sais pas si vous comprendre là donc c'est un peu ça. Donc, ma film est ce qu'on a raté. Alors, pour nous repérer ça au détail, que nous avons un film tel penza. Les éléments moi parce que nous avons un film à mon peut-être passage dans un film peut-être natsa moi Pierre dans un OK. Donc voilà pour nous détail que moi pas si pour neti nga naza na film oyo etambusanga nano eza Beaumaler. OK. Beaumaler ya mon vieux Major Zolozolo. Beaumaler ya Ali Mbwengi. Ezaki film oyo tous les voyages nakendaki déjà avant na bima bato tu bana salle soka ba yoki générique ya quadra et ba Ali Mbwengi ba yebi kinga na bima salle telemi. Donc mais à part yango tout ça ba film tout sali ya ba ya ko édiquer penda ba tout jouer carnet penda rôle ya responsable par rapport ya ni ndenge et jeune ke li ba tout penda ba bi waouh c'est bon tout ça sous film mais oyo na moni ba apprécier mingi ya Nzuzi na Timba ou ya SB ya Sila Bisalu que j'ai sali aussi ba tout peut apprécier yango sous makasi ya Papa Batimba na Nzuzi. Donc Mimika Bongo na pesi bambote na Sila Bisa. Donc voilà. Malembe ndeka na zoloba tozokoma déjà nasuka ya émission na biso tonsu est-ce que ozalaka na ba bonne relation na ba artiste na ba ndeko na mususu ya cinéma? Oui, bien sûr. Nazaka na bonne relation. Sauf que chacun de nous a la façon ya ko monela makambo et puis façon ya ko vivre puisque ko zala na mutu mususu azana besoin bobeta na loboko boye mais yo peut-être ozana besoin opesa boye très bien o mona siko yelo ko beti boye amoni yango mabe tant su yo yebite ke amona ke yango mabe po yo chaki boye yo kende na ngo boye alors oyo mutu a raisonné na kati ya motema na ye yo yebite alors au juger pe mutu comment et c'est pour cela moi de ma part na salaka effort ya koluka ke soki mabe ezali moi ke na senga mutu pardon et puis tout continuer chemin puisque dans la vie on ne sait jamais très bien dans la vie on ne sait jamais na koloba te ke na sain mais au moins que ekozala pe tant susu na collègue moko na betisa pe libaku mais alobati OK omona alobati siko na oyeba ngo comment mais quant à moi na yebi que non j'ai de très bonnes relations avec tout le monde sauf aussi na se retirera place sur ma beza très bien est-ce que vous avez une bonne relation na madame Belvi Kandi si oui ba souvenir nini wa malamu oyo ezaki soko fa debi te ndeko nanga oyo vraiment te
parce que mutu nyonso azala na mutu na ye mutu nyonso azala na mutu asala ye bolamu na vie. Bon, ma bonne relation tellement que notre profiter c'est que nous a toujours continué. OK. Pas seulement Karanaye et puis na batutu. Si seulement ya koloba par rapport ya ndenge tangi kombo na ye. Voilà. Ma bonne relation zalaka puisque aza sage. Aza intelligente. OK. Ayeba rokoma. OK. Voilà. Voilà, donc on est de très bonnes relations. Sauf que Rose a la temps sous bozu pe tana mutu supe bo monanité hein. OK. Il y a un peu pour ça par rapport à musala si avancé. Donc il y a un peu ça la temps sous batum sous et permettre tant sous mutu sous pas kanisa pe mabe. OK. Mutu Rose a qui amoni bino na même musala ti. Ma évité que peut-être beaucoup tanaï quelque part, boliaki bomelaki Bosekaki. Voilà. Donc c'est ça. Donc on est de très bonnes relations. Et voilà. Na Gabriel Bolembo. Tout le monde, bango tout baza ba ser nanga ba bande ko nanga na ozala na problème à mutu pourquoi? Donc tout ça a de très bonnes relations. Bon on va pas très puisque tout ça va amité. Hein, toi ba ningate par rapport à âge d'abord. Peut-être ngali solo nanga na obeta et c'est peut ça tant sous presque pour presque ça tant sous leki pas nanga mais peut-être les solo na obeta la presque to na obeta la nani sous ba leki nanga ba zebele ba nani sous ba Naomi yango te tant sous les solo na obeta la mama top tant sous yango te na obeta la Zidane yango te na obeta la Gabriel tu vois un peu donc voilà. Non, il y juste des questions parce que tous les ma solo il y a ba bonne relation tant tous tala mini vraiment na zonga ki moi sima non mini na zonga ki sima tant olobike na nzonzi ya kala kokutana ko solola ko jouer ensemble voilà donc il y a une question qui est-ce que vous gardez toujours ba bonne relation atana ba passé si na ba lelo question qui bongo de où tu peux répondre moi c'est bon c'est bon allez bon donc voilà donc est-ce que est arrivé là peu série borobo ba communicateur mususu na ba mususu à théâtre ba yela kayo concernant ba dur moko ebimara awa que non tonsu azalaki mobali ya mutu tel ya théâtre mutu mobali ya mutu tel bande ko mpe mususu ya théâtre ba telemela kayo baka koloba bon ba makambo ba yaki koloba wana tango monaka ngo vandi vraiment botali ngane to sala musala moko tia le kezoloba buzo ba contre nga pendant que nga na sala elorote et sala ka ondeni. D'abord on loba ke nazara vraiment intéressé na ba fertilité. OK. Nga penda ba ndeko nyonso po ba lekaka o ko insulter ba to ni natala ba muti. OK. Natala ba muti wana uma yana ona ndinga faute za discipline nga mo na micha. OK. Des premiers pe ça passe. O no ba loba ki likamo we pour la même collègue moko. Voilà. O ba zong sai likamo pour na collègue moko natala muti. OK. Natala muti. Alors, mais pour na koyoka tuza batu tuyokaka. Siko na koyoka. Vu que conscience n'a moko. Ils ont reproché ngana elorote. Alors, ni chaud ni froid. OK. Donc, ils ont lo moko te ce sont na benga woni. Ils ont un peu moi basser sa raisonnement. Voilà. Tu sais dans la vie ils ont mutu mususu bozaki komona na mingi et ça arrivé que viba engagement na yo na yé bo mona souté ça peut créer aussi les on dit hein non, c'est tout à fait normal alors il suffit que yo moko consciemment voilà ou yebi que non c'est que les gens disent c'est pas yango alors
Merci beaucoup, Tonsu. Voilà. En tout cas, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Mais avant tout, d'abord, dernière question. Ezalaka toujours. Tonsu, est-ce que vous avez un projet, vous avez la label nayo, ezaki osali industrie nayo, ozobenga pe baninga msusu ndingo sala kawana mais ou élargir yango ndenge baninga msusu basalaka. Bien sûr, oui, bien sûr, eza bon, c'est pour cela na profita ki tango nazaki na Dubai ya kosomba mwa babiloko pe na koyo kosomba. OK. Pona kosunga nga pe na musala na ngai. Bien que eza insuffisant. Eza insuffisant, nous en a besoin. Et pourquoi pas na sala studio netibino vous en a studio boye et ba matériel les awana na yebi ki musala et outil ko salama tuye to fandi penza puisque nga moko na za réalisateur a biloko na nga. OK. Et puisque na lingaka eloko salama selon vision na nga. Bien. Neno mon eloko so ekeli boye. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour cela mutu a Monique a ko tanga coup de pouce. Vraiment nzamba wa pambola sokoleka, nzamba wa pambola sokoleka. Nous en a besoin ya ko sala neti baninga bazo sala et puis pourquoi pas ils appellent plus ne baninga bazo sala. Voilà. C'est juste eza fierté puisque tous en a artistes belé bana talent même sous na ba bimati. Vraiment. Et belé. Et chose grave ezaka ki no batu ba monaka o ba mona na misu. OK. Mais or que batu mususu baza en coulisses. Baza batu ba otindika bango ti. Siko neti ngao na ngana koma na ngata défenseur na bango. Ya batu no ba bimate wana. Batu pe ba découvrir bango. Na découvrir jeune moko ya boma. Ah oui, tala kutu ta on lo ba kutu makama festival na bosaneri ndeko nanga mo auta boma. Artiste et comédien. Humoriste. Auta boma. Na kata festival. Wow. Na bisko jeune yo quelque part tous en a un TPC. Voilà. Est-ce qu'un TPC et baka penza ba artiste yango congolais ndenge za association de théâtre et cinéma congolais tout ça est-ce que et ce monsieur là a salaka ba woman show na ye devant ba autorité o ba kenaka ba Congo central wana tout ça là wow et yekutu india ça n'est qu'à 5 minutes hein nakata salle vraiment ba ambition eza ebele ba ambition eza ebele to luka makoki to ba possibilité tala lelo oyo na ba temps o biso to sali na musala oyo jusqu'à présent to komana on ka place moko boité donc ici on appelle ba coup de pouce ba tuba bacha biso maboko et surtout nga na sengi yango vraiment maboko voilà oya Monique no ana koki kosunga joyo na micro na kosunga muto na caméra na kosunga muto na machine na kosunga muto na trépied na perche pourquoi pas ça lango pona to valoriser ka cinéma congolais to komi na suka na ba artiste congolais oyo baza non reconnu voilà to komi na suka ya émission na biso Tonsu bandeko balandi ba retenir nini et puis conseil nini okoko pesa na ba ndeko na yo bosala na bango musala moko o lelo batika na bango musala bakoma ba fanatique ya baninga na bango yo to ko na biso na suka yo mo lobi mais on va betaka egogo Tonsu vraiment merci beaucoup na recevoir na plateau na bino merci de plaisir partagé merci et puis merci beaucoup na boss ya chaîne oyo voilà ndenge bo pensaki na ngato mega un peu ko solo là malgré que polémique mais ba kimi yango mais ça va quand même donc ce qui batu ba ko retenir na passage moi elo comme na passage na nga na émission oyo ezake nga na oloba na batu eloko esila raté ba wela ngote très bien eloko esila te ba wela ngote tout meka un peu koza la patient chaque chose a son temps et na kati ya ba carrière na biso nde to sala boye eza na batu msusu nzamba bongisi ba mana 2028 voilà au biso to yebite très bien ozomona il faut pas tous ala na ba haine na ba jalousie par rapport
ya ba arrivé ya bato mosusu na kati ya monde na biso tomeka mpe kozala na amour vrai amour ya semblant te amour vrai baéducation oyo tozwa na bafamille tomeka mpe kobimisa yango totala mpenza elakisa na biso ya bato ke non malgré kozanga ya famille na biso mais j'étais bien éduqué. Très bien. Puisque eza na bato mosusu po so ozwi moto na plateau tout le monde alobaka nga famille na nga tokola te biso kola na pasi babiso tokola na pasi en tout cas mais au moins que papa mama babunda voilà ata tokóma na baniveau soki ya ndenge nini te tomeka mpe koyeba ke yaya aza yaya leki azaleki toyeba nini tokoloba devant bato poke eleze mpe bato mosusu te c'est pour cela omoni même na bascène na nga nalukaka mpe kokima mwa babiloko mosusu ya koloba mpo bana mpe batalaka biso donc voilà quoi donc bandeko tolinga mosala tozala bakemandere te oza na art na yo moko na nzoto mais olingi ozala kwa mutu moko boye ozoyeba tiki na place art na ngango esika nini. Très bien. Zala sir na oyo eza kati na so okufi nzala lelo yanga be te ka nzala okufi wana yango mutu ekobendelo bamillion lobi on ne sait jamais. Très bien. Mais tant soki olanda mwa sans moko boye par rapport ke natumba ndeko oyo konga bapesanga privilège tout ça scénario penda bato basali scénario bayebi ke même na mituna bango nyonso bayebi ke rôle oyo tokopesa ngo mutu oyo aosango mais futilité babia tobenga ete so tobengi ya moins direct tobenga na biso voilà toboma cinéma. Très bien. Et surtout neti nga na victime ya biloko wana makasi na victime ya biloko wana makasi bato bango moko bayebi ke no rôle oyo mutu akosala ngo bien eza tata oyo atali de gauche azabi batata mpe babimi na bango ebele tobenga na biso ka nyonso wana mpo bamoni kaki ozalaka na motu kingani te nga azala na motu nazala na motu anga moko bo jaloux ene ya bongo kazala motu nga moko bo ene ya bongo po ani basali bongo oyeba motema motu oyeba motema motu te donc voilà c'est pour cela tikaka na remercier mpe batutu déjà oyo balingaka nga a commencer par mon boss Guilin Panzou était ce qui bonzambe na maman Laetitia Bokechu vraiment place Bozali bambote na bino na pesi bambote belé na mon père Jean-Paul Mayata pasteur de la foi bambote belé na bana nyonso ya notre père partout dans le monde place Bozwami bana CFC na pesi bambote na apôtre Odo Mafuta Abelissa mon papa aussi. Donc na bana samedi mobimba na pesi bango bambote na pesi bambote na la servante de Dieu la sœur Enis Manyanga bana Lyon le 15 juin na kati ya Lyon vraiment bozala ebele on va célébrer ce jour-là donc toya vraiment ebele quoi na pesi bambote ebele na la femme Tamar na papa Jérémy Kalama oza pena papa mabondeli attention sanzambe mingi ezaka bato na nzambe kaka ndozo pesa bambote sanzambe eloko ezati na basitana na sopelaka wana nzambe kaka te napelaka ati lelo bato nde bayebi te et puis moto apelaka éternel kobanda na banzonzingi wana tozalaka kaka nango kaka ti nzambe kaka ye kaka yanga ayokaka ke émission esilaki pesaka mbote kaka mbala nsima tuka bandeko balandi tosaki songisongi. Donc merci beaucoup na baserviteur nyonso bolingaka tonton su boza ebele boza na braza prophète Merlin à Brazzaville boza tellement ebele boza ebele nalingi bino mingi peuple de Dieu nyonso bana notre père il y a partout dans le monde place bozali prophète Javini Usala na CFC France bambote na yo place bozali maman Esther Baleula en Allemagne servante de Dieu bambote na yo place bozali
ba mama Pedro, ma ma servante servante. Batutu. Vraiment na pesi bino ba mbote ebele et puis na pesi ba mbote lisusu na Karine Lokiata mon ami, na pesi yo ba mbote, na pesi ba mbote ebele. Wasu moto na Nzambe. Non, wana ba masana ngai, ba masana nga ezala ke no ata ya bonyo lala bien olamuki bien baza ebele. Donc bango nyonso kuna aussi ça ba mbote na ya Dolonianga na papa Jean-Claude, ma grande sœur. Na pesi yo ba mbote ebele, na pesi ba mbote ebele na famille Mobimba oyo batutu bulingaka tonton Sou. Donc voilà, on a lingi bino mingi. Merci beaucoup à tout le monde et reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers notre émission, votre émission sur notre chaîne Auto Basquille qui était présentée par votre humble présentatrice Chancé Siana Mwanasuka Yabasungi Sungi, autrement dit IGF de tous. Et avec mon invité d'aujourd'hui, c'était bien Tonsou Soudiata Maniata, en tout cas Otozalaki Tosololi et Keindeng. Merci pour nos commentaires, merci pour nos likes. Derrière la caméra, c'était Exode Mikebi. Merci beaucoup. 33, voilà, et merci beaucoup à notre manager de luxe, Papa Tigre depuis Texas, que Dieu vous bénisse aussi, et à notre coordonnatrice Darling Love, CPI de la presse, que Dieu vous bénisse aussi, sans oublier mon habilleur chéri Paul Alisumpa, et pourquoi pas à Faux de Balobi, depuis Zand au Grand Marché de Kinshasa. Voilà, donc Bambo Tenayo tellement et belé. Merci beaucoup à Tonsou pour la disponibilité. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'est chanceuse. Chanceuse, voilà. Restez toujours branchés, serrés, collés, scotchés, cimentés sur notre chaîne. Quant à nous, on dit au revoir. Merci, bye.